Ouais, bandeko. Bokoto to solo la. Bokoto to solo bandeko na ngai bokoto. Allô. Bokoto to solo makamamboka. Plus rien ne sera comme avant. Ça veut dire plus rien ne sera comme avant. Lokuta ko le kawate. Lokuta moko ko le la bisote. Ce qui kara lokuta ezali, je toza ko dénoncer ango clairement. Bandi ko boko toto solo surtout na makambo oyo tiko le ka ya discours ya président Nabino. On met un peu na, je pense que lelo na lobi lisusu na otala ba élément ebele na kolinga maloba na misala. Donc pour ba moi na ozela ce qui comme eloko yango komi avant ba image yango na kolinga na la kisabino pièce contre pièce par rapport à discours à président Nabino. Pour démontrer que c'est un escroc aventurier menteur. Donc, quand il y a un maloba na discours naye, nazo soki nazo image na noté parce que na ose là na téléphone on na tinda ki ba image soki yete mais na komia koloba mais lobi na kozongela ngo kaka. Pour biso eza contre et pièce contre pièce, il faut quand même bato ba yebake Félix azo sakana na bato. Mais na moi muke o na holoba na kolinga ko yebisa bino ke bandeko eloko moko oyo Félix alobi wana oyo irasire bato ezate makambo to alobi wana ezali mensonge, flatteur, menteur, escroc parce que a se retrouver que devant ba accord oyo ya signaki et sali que a commis contre mur. Félix a commis contre-mire devant la réalité à l'accord oya signaki. Nauti kolanda azako lobela bino ba accord oyo ala kisa ki bonne volonté a signé ba accord na ba Rwandais pour la exploitation à or. Asali a signé ba accord na Museveni pour ba tonga nzela après pour na kosilisa problème oya ba rebelle oyo ya naba ya ADF nalu o ba signaki na Museveni ba armée conjointe ba côté ensemble ça veut dire bango nyoso ba bonda bande ko na lingi na lobela na biloko mibalo misatu oyo na moni ke Félix donc kaka ndinga za ko respirer ndingi bo azo kosa tellement mensonge dans la famille qui se kedi eza inné. Ils ont makila. Merci mingi na maman abiso Béatrice Lokwa, merci. Nandingo Zolanda biso place Ozali, merci mingi na maman Noël ngange kombango kimanga soki na komika liboso media. OK, vous comprendre. Merci mingi pena. Tostase Kelibulu, merci mingi na bandoto bazolanda biso na CNN la beauté suprême zone 51 maman Elika na pesi ombote mutabomba nya leki na maele merci mingi maman Béatrice Lokwa na lingina lobola boye le problème à Félix est un problème à ba accord ya orte o ya zo yo lobela bino yango te. Félix doit dire la vérité à son peuple de Baluba. Ils doivent dire la vérité. Ils doivent dire la vérité. Accord oya solobela. Il y a or. Il y a un accord eza comme mamaki. Ils ont bomisa batute. Pourquoi Félix azo sakana na bino pe ba Congolais bozo ndima. Alobeli ba accord signé na ba Rwandais ayeko présenter bino accord ya ba avion et survoler ni territoire congolais ba kitaka après na accord ya or. Yangonde accord wana te o eza ko tia ba merde
Yangote, yangonde accord o été M23 azako tingama nango ti lelo. Yangote. Bandeko, quand même il faut quand même boza la maturité ya kokanga mutu na maloba na pièce contre pièce. Bon, faute na binote, biso toza obligé toya kangana po musala na biso tozali wana komba chef coutumier total à tout. Accord oyo ezo kanga Félix. La première des choses eza accord oyo Muse Kabila atika oyo abalukela ba Rwandais accord ya Remera. Accord ya Lemera eza koloba nini? Accord ya Lemera eza koloba il faut toper ça 300 km na ba Rwandais. Il faut richesse ya Congo to partager yango avec des voisins. Même Sarkozy a lobaki yango. Il faut qu'on partage richesse soit. Na uti kolanda ndeko moko uti koloba biloko moko boye. Alobiki il paraîtrait même na ba accord mosusu o ba uti ko signer dernièrement même service à renseignement militaire tout il faut to partager na ba Rwandais na baza na kati ya Congo baza na kati ya service à renseignement na biso na militaire. Ba accord wana nde Félix aya ko expliquer ba clause tout asignaki nini. Eza ba accord wazo ebisa binote na kati ya ba discours na ye wana ba ya bobar wana mensonge lokuta. Ya ebisa bino que j'ai signé avec les Rwandais les accords ya exploitation or ce n'est pas ça. Accord oyo secrétaire d'État américain a outaki na États-Unis a quitté na Kinshasa sali soki 2 heures du temps ake na Rwanda sali soki a sali 48 heures. Tango abimi kuna lobby asoli na Kagame a yebisi yeke Félix a yebi makambo oyo ayebi makambo izoleka ça veut dire ayebi makambo ya désordre ayebi makambo ya M23 ayebi eloko nini oyo bango ba signa na Félix. La jolie Dos Santos na pesi ombate accord oyo Félix a olobela bino na discours na wana eza ya lokuta yango te. Bino boza sir ke accord kaka ya or wana mais asi apesi bango or soki alobelika makambo ya ke accord ba signaki na ba Rwandais mais ba bitumbezo kotaka ba Rwandais mais asi apesi bango déjà or. Pourquoi désordre eza kaka? Désordre ezali parce que il faut qu'on paye ça na ba Rwandais 300 km, il faut intégrer le M23 bango tout ndenge ba kota na kati ya armée et mutu a garder po nini grade na ye. Ba accord Félix a signaki. Pourquoi koya kokosa bato Félix? Pourquoi l'obélité na kati ya discours na wana lobake to signaki accord na M23. Lelo na kati ya discours na c'est pourquoi tu dis que ce n'est pas un homme honnête, il faut qu'on soit sérieux. Félix tu t'es engagé avec des Rwandais, il faut aussi lisa makambo na yo moko. Soki aurait osali engagement moko ya ba accord quelconque, tu dois respecter ça. Tu dois respecter ça, Félix. Aussi, on met ça au dribble. Ozaki na batu ya lamuka au dribble. Place nyo sokende au dribble. Ozaki na Kabila. Ozo linga au dribble. Ozo kokate. Lelo oke pa ba Rwandais. Ya ba tout ozo linga ko dribble. Félix okufa liwaya kapwepwe. Liwaya ya nini ya nini ya ngembo ya soft suri. Mutako bomayo ko ba soki ndeke soki nyama. Est-ce que makambo oy M23 azako revendikaka? Na discours à Félix Boyoki alobeli yango. Merci mingi Taumba Yves, merci en tout cas. Makambo oy M23 azako revendiquer. Na discours na Boyoki yango te. Félix a traité ba M23 comme mouvement terroriste. Mais un mouvement terroriste pendant une année et demie, Félix obande ko dialoguer na bango. O futela ki bango ba hôtel na Kinshasa. Logement na bango pendant une année et demie. Félix, batwana bazaki na Uganda. Bakoti par rapport ya accord oyo signaki na bango nde bazongi na Congo. Wana tango signaki na bango ba accord. Bazongi na Congo bazaki banani? Mouvement terroriste étranger ou bien ba congolais.
Peuple zaïrois, il faut qu'on pousse un peu raisonnement. Il y a comme ça mutuna suka. Tango Félix a signé qui na bango accord na Kenya. A signé na M23. A signé qui na bango comme un mouvement armé étranger ou bien comme des terroristes ou bien a signé qui na bango comme des Congolais. Tango bauti kuna, bauti na Uganda place bazalaki. Bakomi na Congo. Baye kofanda na Bunangana, bazongeli na place oyo balongola ki bango na ONI. Bafandi wana Félix azui bango. Ba leader na bango ake na bango na Kinshasa. Basali une année et demie logé par le gouvernement de Chilombo. Nourri par le gouvernement de Chilombo. Et tant que ko aloja ki bango et nourri, ils étaient nourris comme des mouvements terroristes étrangers ou bien ils étaient logés comme des Congolais. Peuple zaïrois. Il faut quand même tous à la mayele. Félix a ko bouba batu boité, batu tout bozon di mapeke, alobi Félix alobi rien. Tout wane merci mingi wenga likofa. Nyonso alobi wana eza escroquerie tellement a escroqué qui na blamuka a escroqué peuple congolais pouvoir na bango ayibi akepe pa batuti azo luka azo ko escroquer bango. Donc Félix aza place nyonso azo kende aza honnêteté. Ce qui au signé na batu respecter yango. Haribo Senzo, merci de connaître. Il faut respecter ça, et Félix. Pourquoi escroquerie na niveau tout escroquerie. Bandeko, il faut se poser beaucoup de questions quand même. M23, ce sont des tout Rwandais. Oyo Félix a présenté qui biso na Londres. A benga qui biso a traité qui biso ba kombantaba. Parce que to bande ko dénoncer ba Rwandais. To bande ko dénoncer Banyamu, soit disant les Banyamuleng qui sont qui est les Rwandais. Félix alobaki Banyamulenge baza bande kona biso. Botika motema mabe. Siko Banyamulenge wana oyazoloba baza wapi. Si ce n'est que le M23. Banyamulenge o Félix a fingé la biso ba kombantaba. Thierry le commando. Dosako. Banyamulenge o Félix a fingé la kibiso ba kombantaba. Baza wapi. Ala kisabiso le peuple Mulenge Banyamulenge c'est quoi? Nde ba M23 bozo mona ba M23. Ou ba Simbi Minduki. M23. Peuple Munyamulengi. Lelo Félix, tellement place nous soit les kaka escroquerie na escroquerie, ake kuna alingi a escroquer les sous ba M23. Pour assigner qui na bango accord, abimisi bango na Uganda, a loger bango na Kinshasa, a nourrir bango, a memi même bango, voire même a memi bango na Banzangungu, ake ko proposer place où il faut pas s'installer. Maintenant, on peut dire que ce sont des associations de terroristes. Ça veut dire Félix, c'est un terroriste. Comment Oroki Kozwa Bato yo lelo na discours na au traité bango de terroristes, de forces étrangères, au traité bango et pourtant au proposé qui bango ba place nini optia bango tango lingaki otia M23 na Banzangungu. Tango basali inane na Kinshasa bozo négocier. Tu négocies avec eux comme mouvement terroriste étranger ou quoi? Bandeko. Félix Akobando Bouba Batobo eta kozoba boite. Après avoir ko escroqué, olingo zasko oyo kozwa peuple mobimba na kati otia bango na kati escroquerie nayo. Wana no na yena makawana makomba ya nini ya Rwanda ya nini ya M23. Na siko na problème ya Uganda. Pona babiloko na ngana tindaka mingi na ba téléphone mwana kenango. Soka komi avant awa parce que nako la kisabino bomona. Félix alobela ki biso pona makambo o ya ADF nalu na Londres parce que premier voyage na Londres Félix ayaki comme porte-parole ya ba toute na kati ya diaspora. Je pense moi nae. Félix ayaki comme porte-parole à tout na kati na diaspora pour ayako faire passer message na bango. C'est là où Félix ayebisa ki biso ke les Banyamulenge baza ba Congolais. Asukela ki wana te ayeko loba boye.
mouvement oyo nazo yo kisabino moi nazo kota je pense que na mouvement oyo ya M23 ya nini ya ADF nalu ba cause wana Félix Mtoloba ba cause sabino te ezali mouvement ya ba Uganda te eza kaka ba Congolais bango moko ya mitema mabe bande ko bolanda place wana pona zo ngana kende bomo na place wana ko chite Félix mutu aute kolobela na Londres que mouvement oya ADF nalu eza ko existe eza mouvement eza ko existe te eza mouvement ya ba Congolais bango moko ya mitema mabe nde baza ko sala makambo wana Félix a dédouané ADF nalu alobi mouvement moko ya mouvement eza ko existe te eza mouvement ya ba Congolais bango moko ya mitema mabe mais na discours na ye donne-moi d'abord ton téléphone s'il te plaît na discours na ye na kolinga boyoka biloko alobi kuna po bo comprendre que Félix azo yeba ebite mutu alokuta bo pesa ke ata lokuta ko kanga na loboko mutu alokuta tellement linga kolobe bele pona kokosa suka nango bakanga kaye na bato amayele lokola biso ka be toyoka bande ko bolimbisanga na lukamwa moke na lukamwa moke message ya Chilombo, président ya ba Taliban. Je pense que to mekanano na luka soki na kozwa ngo mbangu po boyoka tellement ba message na ye bilobela na ye mwanzele kaki ebele na kolinga lelo to kanga ina maloba na ye moko pa yango yo boyoka. Est-ce que vous voyez que naba ADF wana ADF bozoyoka oyo ezalaka c'est vrai au départ mouvement moko ougandais bolanda banda kala tango Idi Amin soki na ebisi bino que na kati wana même ba Congolais bazali est-ce que bokondi mangai alors batika ko manipuler bato batika ko manipuler bana mboka bakosa bango que biso tozali ba complice ya ba Rwandais ba complice ya ba Ugandais poto bomamboka na biso ezali lokuta eloko wana ezali œuvre ya ba Congolais bango moko ba Congolais oya mitema mabe ba Congolais oyo tokosukisa complètement na mokolo ezali koya bakosa bino te bana mboka likambo ya Beni ezali likambo ya agression étrangère T. Bozo yoka ya likopa ya batoyo bazana motema mabe oyo balingaka Congo na ba Congolais te bakamati baza ko profiter na désordre wana basalaka oya bango ba faire basaka trafic ya ba minéraux basaka trafic ya ba produits bandeko muyibi mutalokuta tika ya loba ebele bokanga ye alobi nini mouvement oya ADF nalu avant ezalaka ya ba soudanais mais pour le moment ekoma ya ba Congolais bango moko ekoma ya ba Congolais bango moko nde bato ya mitema mabe baza kosala makambo wana. Mais na discours na ye aza kolobela ADF nalu bango na Uganda bayokanaki pona kosilisa makambo ya ADF nalu. Bango na Uganda bayokanaki po basilisa makambo ya ADF nalu. Bandeko koma bokozala na mutu ya lokuta boye hein? Nazo linga plus na luka discours na ye soki na yebite soki na ko retrouver parce que bolimbisa ngai na to yebisa bino ke Félix Stein ne scro gradi bandeko mais c'est de quoi c'est combien mais là-bas bandeko toti ko kanga inano Félix awa lobike mouvement oya ADF nalu o ezo boma bato na est eza ba Congolais bango moko eza ba étranger te
ezali ba Congolais bango moko. Félix aye ko dédouaner ba Ougandais, aye ko lakisa bino ke makambo oyo ezoleka na Uganda kuna et na est ya mboka ezali ba Congolais eza ba Ougandais te. Donc Félix azo continuer na ko dédouaner ba touti. Message bino moko boyoki poso ki totia kite elinga ezalake bokoseliye alobaki biloko wana te. Eh bandeko na ngai. Bino moko bouti koyoka na yokisi bino ke Félix alobi bien ke batuti e Kagame e makambo oya ya nini bandiko boyi bisanga na olina na luka. Eloko nini na disusu abo. Opuse ngai na crise. Soki na komo na kokosela na makambo. Bandeko tellement boli misanga na tinda biloko mwa ebele awa na ko retrouver yango na lingende na lobela lisusu ko lakisa bino ke Félix azo lobela makambo ya nazo ya na makambo na lingende na loba Félix asa ko yebisa bino makambo ke nini ADF nalu ezali mouvement na discours na ye eza mouvement ya ba étranger bango nde bazo tia désordre awa boyoki alobi bato bazo tia désordre kuna eza ba Congolais bango moko comme amoniki akomi na suka alingi sikoyo a compliqué ba accord wana salaki bande kozana beta bino di solo moko bo na mona papa moko bakangi na biloko ya faux ba document ya faux tellement po amonike bakangi e penza na loboko po ambrouiller ba piste na mona penza vie azwa pe ba document na mbali boso na mona mutali penza papier couche ya munene boya volume po ambrouiller ka ba piste yango Félix akomo sala akomi kolia ba accord wana afina Félix ba toana bazana ba preuve Félix osinyaki ba accord discours na opesi wana ozolobela accord ya or o bato nyonso ba yebike Félix okabi mabele na biso okabi produit na biso or repa ba Rwandais mais ozolobela accord o esali ke ezopia M23 mutu makasi ti lelo ozolobela ngote accord o esali ke obimisa M23 na Uganda azonga na Congo omimaye na bazangungu afanda na Kinshasa bobanda ko négocier accord wana nde yango wana ezana ezobomisa ba Congolais accord oyo signa na Kagame po ba pesa au pouvoir yango nde ezobomisa ba Congolais Félix tiko sakana batuko accord oyo signa na Museveni par rapport ya nini ya ba ADF nalu oyo obande ko dédouaner awo yaki na Londres yango wana o dédouana ki Museveni olobiki eza ba Congolais bango moko mais lelo komi kolobela ke ba armée étrangère nde eza ko tia désordre na mboka eza ko boma ba Congolais siko armée étrangère nini o eza ko boma ba Congolais Félix atangela bino eza armée nini parce que biso toyebi ke ezali na armée ya ba Ougandais na ba Rwandais bango nde baza na bazo boma ba peuple zaïrois bandeko bino bosi bomona wapi Félix azozwa Uganda comme allié na ye. Po aya ko mate aya ko kosilisa azuba Uganda po baya ko bundisa M23. Mais entre-temps, ce que otali na carte géographique okomona ke à part frontière o ya Uganda wana M23 akoki ko jouer aide mosusu te logistique aide logistique na profondeur mosusu te il faut ka Uganda. Mais comment ça se fait que ba allié à Félix Uganda o bakangami na Rwanda na RDC bangonde sikoyo na frontière la bangonde ba armes okotaka eza ko renforcer M23 mais entre temps batwana bazana Félix ba Uganda bazolo bake bazo bundisa M23 bazo bundisa ADF nalu ça veut bazo ya ko bundisa ba force négative comment beaucoup bandeko lamo ko za bololé parce que eza na frontière mosusu te oyo M23 ko si ravitailler ezate ezaka ni Uganda mais le même Uganda azo bi maloko la force ya ko neutraliser ba M23 Félix a osakana bane Félix a osakana na banani Félix a bisabino vérité ba accord ya signaki oya uti kolobela yango te ba accord oye ye lelo akomi lelo singana kingo aluka Fayulu mabe aluka Kabila mabe yango te ba accord oya signaki Félix ezali ba accord il faut accéder une grande partie à mabele aba Rwandais il faut intégrer M23 na kati ya armée na oya bino il faut tout ça la partage na ba étranger
ndenge omoni nzela oyo yazo ebisa bino ke tozo tonga nzela kobima Uganda ekota tina Congo mais nzela wana eza pona intérêt ya peuple zaïrois te nzela euti Uganda ekena na mine ya or na kilomoto eza pona intérêt ya Congo te siko tango ebimi na Uganda eke ko chite na mira kilomoto po ememani kilomoto ça veut dire place or ebimaka po ememani po emema or wana ekenda na Uganda wana pokolo bakeza te pona intérêt ba Congolais obe ba Uganda ba mi tongeli nzela na bango po bazwa or bakende ko batekaka tala Mongolia mutu na mutu amboka peuple zaïrois bozo piaka epe chance ya koyoka ye peuple zaïrois quand même il faut toza la conscience toza la babolole te toza babo Félix akoyo sakana batu boite na discours na wana ba aventure o soki na boyi et soki ni tozo ki na voie diplomatique soki ba boyi voie diplomatique to kokota donc kokoma siko bangaba Félix voie diplomatique aussi au bomi ango déjà tango chasser ambassadeur il y a pays mosuswana automatiquement diplomatiquement ça veut dire bokase nini diplomatie aussi bengani pourquoi ti lelo bozoko attaquer te bobundate et comme tozala noko ko bundana ndenge diplomatie mais pourquoi bengani ambassadeur à Rwanda il fallait botika ye et fait kaka Félix a bengani ambassadeur à Rwanda ça veut dire diplomatie et dae et koufi si quoi diplomatie ni o yazolo ba parce que yepe fois ça la appel a rappeler ni ambassadeur na yazonga diplomatie o yazolo ba diplomatie avec quel pays parce que à la question à rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda a bengani ambassadeur si quoi na discours na yazolo ba ke tozo continuer na va diplomatique ya wapi tal encore mensonge mosusu Petronel Ekofo na pesi omboti tala lisusu lokuta mosusu Obengan déjà ambassadeur, viens prendre ton téléphone. Obengan déjà ambassadeur. Il y a Rwanda. Mais Ozolo, il y a encore diplomatie. Mais diplomatie, en gros, avec qui? Parce que, quoi, le pays Rwanda est représenté par son ambassadeur. Si quoi, diplomatie, au Kosala. Donc, effet qu'à Obengan ambassadeur, ça veut dire rompre toute relation diplomatique. Et tu quelqu'un relations économiques, tout ça, corrompre tout ça. Merci, Mingi, l'amour de mon pays. Bonsoir. Bandeko, Félix, ce qui bolandi na discours na yewana, na bato baza mayele lokola biso boye, to kuba akoko sa biso te. Dido Mazomba, merci en tout cas, Bazomba, merci en tout cas, merci, bonsoir. Mais au monde bato musu na ba intellectuel bazo sepela. Félix a pesi discours, Félix a lobby guerre, mais guerre okobunda na munduki nini? Nalandi atande komoko alobi bien alobi bino moko bozo ganga ke boza na embargo entre ta bino moko bozo s'engager na bitumba boko munda munduki nini na munduki nini boye bisabiso munduki nini o bino bolingi bobunda ngona barwande mwanda mba minduki o bosombaka na ndenge akobomana bozu yango ali ba Rwanda ni ba M23 nde bazo bénéficier nango. Pourquoi peuple na biso bokoza la na ibité na ko finga binote na ko bisa na niveau ya boye bandeko na ngai. Maman Madeleine, merci mingi bolombo, merci. Pourquoi bokoza la boye un menteur aza ko fanda peza aza ko zuelango bien na tonalité en français ya lokuta bino pe bondimiye. Na moi ndeko mo alobika ba l'amour de mon père alobika ba luba ndeba sarini. Deba sepela ki oui kaka baluba parce que biloko asali wana na bato ba analyste lokola ba biso boy mutu efanda Félix akosi bino le vrai problème à Congo et un problème ya accord oya uti kolobela ya nini ndenge signaki na ba Rwandais or c'est pas ça. La première des choses accord ya pouvoir na azwa ki ango ndenge nini qu'est-ce qu'il avait signé pour pas passer pouvoir pour gagner qui va élection té. En échange de quoi? Pour pas payer wana bati wana. Accord a signé qui jour pour avoir pouvoir yangonde accord oya or té. Accord oya or té wa uti ko pesa ba Rwandais ba exploiter or na mboka na biso. Yango té le même accord nde yango apesi na ba Ugandais o ba omisa le lanzela bango moko.
Fabrice Bopembe. Merci en tout cas. Bonsoir. Accord, il y a exploitation à minéraux na biso. Oyo même Sarkozy à l'Obaki, il faut que le Congo partage ses richesses avec les autres. Des accords wana oyo monique Félix. Obozo mona izo tambola partout que apesi bango ba exploiter or. Le même accord wana nde monique donc na discours na wana a outinde kolobela ba accord ya exploitation ya ba exploitation ya ba minéraux. Même Uganda, tango alobiki bazo tonga nzela wana iza pona exploitation ya ba minéraux. Zela eke na kilomoto pona ko transporter or. Alobeli des accords moko. Oya signaki na ba Rwandais na ba Ugandais eza accord moko exploitation ya ba minéraux. En dehors ya ça apesi accord mosusu te. Accord alobeli ka accord ndenge oyo nyonso biso so tozomona. Ya exploitation ya minéraux. Ya Rwanda alobi bien que accord ya nini ya autorisation exploitation ya minéraux moto so azomona yango. Le même accord ndenge yango ya Uganda. Oh yazolo baki batongi nzela bango na Uganda bayokani batonga Félix yo tiaki mbongo boni po na nzela wana yebisa biso yebisa ke na nzela wana yo Félix o déblokaki montabo ye po batonga nzela wana o tie rien Félix o tie rien na kati kuna bazo mitongela nzela bango na mbongo na bango bazo kende kozwa or na ndenge na bango parce que accord wana yo muto signé ke ba exploiter or wana le même accord nde Rwanda za nango la même Uganda za nango. Yango Félix a outi kolobela bino na accord moko oya signé na deux pays. Et pourtant il y a des accords oya grave. Et ça n'a pas accord ya grave. Ya nini ya Congo il faut payer ça 300 km. 300 km eza lokola Bruxelles Paris. A payer ça na Rwanda. Accord ya M23 il faut ko intégrer armée nyonso wana na kati ya armée na bino. Et chaque militaire, il faut azana gradué azana ngona na kati ya nini ya armée na bangwana ya occupation. Les lois ils sont encore M23 a se renforcer a sali ba recrutement sur makasi banilotiki tout obaza ko uta na ba Afrique nyonso ba to ba Swahili wana. Bango tout ba komi wana. Ça veut dire ce qui le gouvernement na bino et kotisi bangona kati ya armée automatiquement beaucoup se retrouver na ba généraux mosusu ba Somaliens. Eli Bakwa, merci en tout cas. Beaucoup se retrouver na ba militaire, mosusu ba généraux, mosusu ba somalien, na ba éthiopien. Pourquoi peuple zaïrois beaucoup kozala na niveau ya boy Félix azo kende okotsa bino na ba engagement tango akende ko signer ba accord na ye ayebisa ki ni parlement te ni sénat te akende ko signer na ndenge même peuple ayeba kité mais tango amoni ke akomi kuna peuple akomi éveillé azo au moins ma manœuvre toi Félix a olukaniki a dribbler ba tutsi yango alingi azwa peuple azwa ba to akotsa bango na saki wana ke non le problème eza makambo na biso te. Le problème est un problème, il y a Félix, na camarade, na frère, na Kagame. Et ça problème à Zaïrois, et ça problème à Congolais. Et ça problème entre deux frères. Le choix est clair. Netingaï. Entre deux frères. Choix n'a pas na se abstenir, na fandikini, na tarike, et ça va papa, moko, maman, moko, ataba bomani. Entre Kagame et Félix, ils sont des frères. Yabisonine. Ya biso nini Félix obanda koya ko embrouiller bato na ba discours moko e polani okanisi ko dribbler bato Félix. Lo bande vérité ya ba accord oyo o signaki contre le peuple o teki mabele yo olingo pousser peuple yake ndeko bunda na Kagame na ba jiboza soki na 500 généraux rwandais soki officiers 500 officiers rwandais na kati armée. Yo olingyo poussé bango ba kende ko bunda armée eza infiltré jusqu'au mois de Pinière. Peuple zaïrois esengeli côté lema. Félix c'est ce qui a pesi nyonso alobaka na monoko na eza lokuta. Soki omoni mwana mobali azana lolemo munene koleka monoko na eza plus dangereux koleka même bombe ya Hiroshima. Soki a pesi yo bonjour Tala Nasuka. Bonsoir, Tala Nasuka. Est-ce que ba erezali? Pour aza capable même à dribbler ombre na moko Félix. Félix, aza capable à dribbler ombre na moko. A dribbler yango.
Comment mutu okoza la menteur boyo zolinga oyo kosa nation mobimba oyebi bieke ozo kosa. Bande konazo répéter les jours où Kagame a komona ke Félix aza ko respecter ba accord na été mutu a Félix ko panzana parce que Félix aza na tina chambre na aza ba Rwanda. Tina chambre na e. Eloko moko oyo te Félix a ko dribbler ba Rwanda. Ezate. Peuple zaïrois soki boza koyoka makambo toza koyebisa mena Félix aza plus dangereux que le quand même virus Ebola. Même ni virus toza nango mikolo soki Covid. Il est plus dangereux. Comment koya kokosa batu boy? Bitumbo lingo bunda contre qui? Pourquoi? Pour ba Rwanda kana no balobi na no te, Kagame po alobi na tozo pusana. Na vérité désir ne tozo pousa eko bima kala mingi te. Na vérité désir ne kala mingi te ko bima na munoko ba Rwandais. Kala mingi te bokomona to fanda kaka to za na bino. Bokomona ma ba flash muke ba accord ya Félix. E Rwanda ko bima. Au moins quoi accord moko bima. Après boko bude te eza biloko lokuta ba Rwandais kala mingi te ba ko sala ba jewana. To publier no mo accord moko. Mais beaucoup taliban parce que toza na bino biso to ba prophète kala mingi te beaucoup mona comme kokosala lokola ali parce que le problème à Félix pour le moment place nyoso alekaka alinga ko dribbler alinga ko kosa mais comme siko komona ke peuple a comme éveillé bato a comme kolandela par rapport à la situation azol manœuvre et toi ça pour le moment c'est comment dribbler les touti comment dribbler Kagame. Et pour dribbler Kagame, il faut engager la nation maintenant. Mais tant qu'on a signé l'accord, il y a une nation. Il y a tant qu'on comme millionnaire, milliardaire. A sombe la banane banda kwa wana Louisa. Wana azolo ezama kamba peuple te. Na banda ko isa yaye. Na banda ko mbongo yaye. Soki komi makamba buzoba ale komi obenga peuple. Peuple ni yo Félix oza ko engager. Il faut to yebaka. Baluba ou bien peuple zaïro ou bien congolais. Il faut qu'on précise. Ça veut dire peuple congolais aya ko kufaka. Batu bali aka famille na yo na banana. Mais Félix oza na bana mwana mobali moko. Mobutu atinda bana nena armeti. Tomona ba Kongolo bakenda. Mais yo tinda oyo mwana wana komi déjà koteka ba minéré. Tinda na formation aza na front kuna po akende ko bunda. Azama na mobali. Tomoni na Ukraine bana mibali belé batindi bango na front. Félix réquisitionner no mwana no tinde na front. Pourquoi kolingo bomisa bana bato boy? Nicolas Moyibi na olingi okotsa bato ba ya kokufela. Biso tozana pona ko dénoncer Moyibi à Félix. Il faut qu'on dénonce Moyibi à Félix ya ko bomisa. Azo bomisa ba jeune pour rien. Ozo tinda bato na front, munitions mosusu armes mosusu. Avec service ya renseignement ba Rwandais. Peuple zaïro, comment to koza la boya ta soki ba lobike mango ele ngo ba chuba biso to ko réfléchir même na discours na eboko de kotika ngo ke moto c'est na voiture. Accord moko alobi ka accord moko exploitation à or. Alobi ni ya coltan te, alobi na parce que accord moko na to bazana accord à or. Bazana accord ya coltan, ya cuivre, yani bazana ya ba pétrole. Wana ba lobi na noteke or ndenge za boye Rwanda za ko exploiter déjà gaz ya laki Kivu nini Uganda za ko asia signé ba accord na pétrole ya laki Albert wana zo lobela ngote 10 milliards na biso oyo bakatela Uganda ekenda wapi 10 milliards o ba condamna Uganda par rapport à ba mort asala ki na Uganda na Kisangani ekenda wapi pour aso yebisa bino ka ba accord oh j'ai signé l'accord avec le Rwanda non. Il y a beaucoup de choses que Félix a signé dans des faveurs et il y a peuple zaïrois. Et belé. Bandeko, oya zana maere azongela no discours ya Félix. Boko mona ke makambo yo Félix alobaki na Londres. Na makambo oti koloba na discours na eza boy. Na Londres a présenté ki biso banyamulengi comme nos frères. Lelo tango aza ko telemela M23 a komi ko traiter bango comme mouvement terroriste et banyamulenge wana armée na bango nde yango wana M23
Mais comme à Monique a commis coincé, alingi a dribblé bango, a commis kobamba bango, identité à terroriste. Mais entre-temps, ces mêmes gens, basaki na Kinshasa, bazo négocier na place à Malili, na kati ya climatiseur, a sommé bango biloko bali, a fandi si bango azo futa bango. Mais comme à Monique a commis coincé, a changé. Félix, yeba ke moyibi nyoso koma katina suka bato. Omoni mutu. Tellement ce que fandi na mutu mutu, mingi mikolomi ya koyeba munoko solo munoko nayo. Soko sokoli ta koyeba solo alipeka. Neti biso. Tofandi na yo trop Félix oko dribbler bisoté. Le M23 ezali ba partenaire à IDPS. Na 2011 mutoncha yokaki M23 aza ko revendiquer vérité désir ne. Dites amen. Na kosi. Na 2023 et na 2011 M23 est revendiqué que vérité désir na Tshisekedi. Baza ba allié à IDPS. Na kosi te. Bobo sante que IDPS na kati ya union sacrée M23 eza na kati mouvement terroriste o bango bazo traité comme des terroristes baza na kati ya union sacrée o eza chapeauté par Félix et notre escroquerie olingi escroquer nation olingi escroquer peuple bato bo vérifier ka bokende ko vérifier est-ce que M23 eza na kati ya union sacrée te. Si vous avez un cadre union sacrée, ils ont comme mouvement terroriste ou bien mouvement politico-militaire ou ils ont soutenu projet vision à Félix, unité nationale. Ah, peuple zaïrois. Il faut que vous ayez avance. Il faut que vous ayez avance pour comprendre ma cambo pour comprendre. Ça veut dire si on comprend bien, union sacrée, ils ont un mouvement terroriste. Maman déboulonné n'a pas sur un bot. Micho Bossei n'a pas sur un bot. Ça veut dire si on comprend bien, union sacrée, ils ont un mouvement, il y a pas terroriste qui se semble, se ressemble. Qui se semble, se ressemble. Tant que déjà bango a sangani. M23, IDPS, nakati union sacrée. Ça veut dire, bah comme il n'a ndenge mwa couleur moko, bah comme il n'a ça veut dire, ndenge za boye, IDPS et union sacrée, ezali mouvement ba terroriste parce que bah M23 pesa na kati kuna. Bango tout baza ko animer vision ya Félix. Dites amen soki na kosi. Eli bakwa lobi bande ko beau partager. Beau partager. Pourquoi beau partager te? Na mo ndeko nanga merci mingi eli bakwa. Beau partager ez un message moko o eza très important pour ba politicien mingi baza ba bololé et belé chef de l'état lobi a déclaré guerre. Lokuta. Ce qui a déclaré guerre, je m'excuse. Guerre. Mais guerre on ne le déclare pas comme ça. On déclaré héros pas na minuit 30 ba roquette comme quoi na Brazzaville na Angola pas na Rwanda je m'excuse ba roquette comme dia quoi tout mais depuis ça la déclaration na boye bisanga attendre que moko a Rwanda quoi il atangungi quoi na solo milinga boye bisanga ke ngungi moko a Rwanda kuna quoi ipo milinga e côté belé le kuta azo kosa bino Félix. Le problème est à Monique, peuple a télémélié a commis coincé, a joué battu à Salanini parce que a Kenda qui n'a moïbia a signé ba accord a pesa tout. Si quoi a commis coincé, si quoi a commis Lucas, si quoi n'engenini a dribblé si quoi ba touti, a dribblé Kagame na Museveni. Yango mo a commis au Kenya na zela Bitumba. Bitumba ngo préparé ka pe makasi yango wapi. Félix na militaire nini? Militaire o yaza impayé pendant combien de temps? Félix. Militaire nini oyo lingo tinda ke do bunda. Toza ba bon militaire, toi ba bon soldat. Na arme nini. Félix, pourquoi escroquerie no eko koma na niveau ya boye? Hein? Donc awa pour le moment na ndenge na comprendre. Félix a escroqué même diable. Et pas nzambe désolé kate. Yango mona obimisa. Même diable pour le moment si a subi escroquerie à Félix. Félix, o mata, o kita, Félix, o kokufa lokola nyama, e bembe na yo, e koyeba na tena nyabomi, est-ce que bamboa, parce que eza lokola ngembo, hein? Et lo matanga na yeba te banani ba lela, soki bandeke, soki banyama.
Kwa mbale peuple te na kati ya ba accord na yo o iza ba accord moko tribal okende ko signer na ndenge na yo mo personnel okoti bande kona ba luba na kati ko engager nation te Félix parce que tango ke ko engager même parlement o bato ba bonobo baza na kati ya parlement mutu moko te na bango tout mutu moko te o azako tuna kake ba accord o M23 telema eza ba accord ni mutu moko azolo ba ngo te to ebite ceux qui na Congo na ba député wana peza baza bato na ebite mais biso tellement tous en avance ata bolobi ata bofingi tous en avance makasi ya ko comprendre makambo politique eza inné ya umona ba koko na biso ba dirigeant ba mboka wana sans que ba le kanango na ba sans que ba sala soki ba école ya politique ba sala ngote mais ba comprendre politique ba dirigeant mboka mondele akuta ba institution ifanda avec sagesse, intelligence, avec politique innée. Mais tala na Congo. Ataba tout le monde va vous faire que pourquoi M23 asa ko continuer toujours na ko récupérer ma belé, asa ko zoba taxe, asa ko boma peuple wana, bango tout ba fandi ba ko se poser que qu'est-ce qui ne va pas? M23 zoba ba accord na signé ki na nani. Ba ya na ba accord yango awa. Bango pe bazo bomba te. Accord na bango bazo lobake. Il faut ba intégrer bango na armée. Après, ceux qui ba intégrer bango, ba on nyonso ba ko intégrer bango na armée, ba ko déplacer bango te ba ko zaka na est kaka. Donc ceux qui sont militaires à M23 côté na armée, donc au kozalaka na est. Na côté mosu te bango ka est. Ya ba tata na bino. Tala ba bolole ya ba tuti boti soki wapi boye. Bo ba incirconcis boya ko sakana na pe bo sakana mutu na bino na mutu amboka tala bo pisa biso ba kanda musu di boso ba caméra boy hein comment boko ko sakana ba tu boy boza ko imposer ba tu ba accord personnel bo signer na mutu est-ce que bino bo signer na nation congolaise ou bien zairoise bo signer na mulu ba wana bo landaye kala mingi te bo landaye place ko zala na ba accord na bino boko kala mingi te bo landaye na bande koné na ba accord wana po pa biso ko lekate tala peuple moko zoba bo tiki ba mboka na bino kone pa Kagame ya nzala bo kimi bo tala soki Félix amo akanga na frontière à part ko ka frontière atia ba char et beta ba roquette na Rwanda tala muto azo distraire bato okufa liwa mabe côté ya mindelo zo kende ermoko otini ambassadeur na Rwanda na Russie moko yo moko ke na États-Unis kuna oza ko soutenir ba américain Félix na bete ko lobi lisolo ya mwasi na mobali na chambre okoya ko zuwa penza ba bambi yo eloko na mutu pour moi na mobali soki ba obunda sala attention ko kota ngulu te eza makamba ba Russie na minde na ba France na ba américain yo zo kende ngulu na position marque ki oza pour baris Félix okokufa liwa lokola mputa pwepwe tala bato yo sakana ki ko obeta ba discours moko zupe ba tota occuper chaîne nationale na tete munene boyo kangi donc caméra mo bima ba mona mutu mo lokuta lole mo ebele na munoko ane ko bolimbisa ngatu ka eza méchant to za nango ko mona ke ba Félix ba osakana bato après bato moko te bazo donc na bato tout nyonse na moni bato moko te basali ba analyse lokolo ngana zo yibisa bino ke Félix biloko sa ako sabino M23 na kati ya nini ya union sacrée ça veut dire union sacrée peza ya ba terroriste aussi oyokani na bango monike makambo boyokana yo signaki na bango zo ko exécuter yango olingi ko manipuler nation po yo signaki na M23 okokotisa bango okotika bango batika kana est ya mboka wana bakokota na armée ba garder ba grade na bango o signaki na bango siko ozomona ke ko appliquer biloko wana ekomeli o pasi ali olingi ko oya ko appliquer nini ko impliquer ba nini nation mo marakati ya biloko na wana peuple zairo bo landa Félix Testen escroc aventurier Félix azawana asi akomi na suka na biloko ya signaki na ba Rwanda na ba tuti. Donc, ce qui bino bokanisi ke ba discours na yowana. Eza ba discours oyo, eza ya vérité, eza lokuta, alobelika accord moko. Ya exploitation ya or oyo accordaki, Rwanda na Uganda.
oyo boyoki ye moko alobaki ya Rwanda ya Uganda ezande nzela wana oyo alobaki ke tosinyaki accord ya nzela eta non il fallait expliquer bino clair système volaire il fallait expliquer bino tosinyaki na Uganda accord ya ko exploiter or yango topesaki atonga nzela Congo muto tongi nzela wana te eza Uganda ezotonga nzela en échange na banzina ba minero ba mandozo akuna Congo atie combien na makambo nzela wana ayebisa binoti atie combien na makambo nzela o bazotia ebimi Uganda ke na mina or Congo atie combien na côté wana na ba côté ya ba kilomoto kuna kilomoto après na côté na frontière à Soudan bandeko ezana ba secteur o ba hélicoptère kande survolaka balingo mona congolais moko te hélicoptère muto siri donc soki ba moni yo na secteur ba kangiyo parce qu'ils ana or ya blagité. Message yango na bandeko na ngai muto akosa bino te Félix c'est un aventuré bana bozongela discours na ye bo mona ke Félix akosi bino Félix makambo to alobaki na Londres Banyamulenge ce sont nos frères le loi komi wanga na bango abengi bango ba étranger parce que Banyamulenge wana nde ba M23 wana eza armée ya Banyamulenge abenga ce sont nos frères selon ye mais le loi alobi que ce sont des étrangers des terroristes. Kaka yemoko ya sinyaki na bango akoro abengi se bango bauti Uganda zongi si bango apesi bango place amemi bango na Kinshasa aketi na proposer bango place na Banzangungu lelo po adribler bango ale abimisi bango ba terroriste mais tango biso to bande koloba ke batu wana ba Rwandais Félix Mutu aza signé na bango ba accord Félix voire même Félix akiti selibino Ngengo Seke losako mama Ngengo Seke pesa chef d'orchestre Mbote Félix a quitté si même Kagame. Un génocidaire en pleine Kinshasa. Félix a quitté si. Ba quitté ba beteli Kagame maboko na stade. Avec slogan Yo nani oboya Kagame. Lelo Félix a linga démontré que Kagame est un ennemi. Kagame est un mabe. Asalini. Yako yibisa biso ki Kagame asalini. Ce que le bique o ba armée na eza ko renforcer ba M23 pendant tout ce temps yo Félix na age na wana ki mukolo wana ba suki ya pembe komi bisika ebele oyeba ki teke M20 nani Kagame mutu azako déstabiliser nini mboka na biso oyeba ki te Félix na ki mukolo no wana pendant tout ce temps oyeba ki teke Kagame mutu azako déstabiliser mboka na biso na armée na ye oyo ba militaire na ye ba si ba occupant mboka na biso na kati ya armée na ba o baza okota ba M23 Félix oyeba ki lelo nde lingo yebisa biso ke tango bande ko benga Kagame frère oyeba ki teke mutonde mutu déstabiliser mboka oyeba ki te Félix oyeba ki teke Kagame de mutu oya asali génocide ça veut dire otanga kate rapport mapping courage na la docteur Mukwege. Combien de fois, plusieurs fois, na uti kolanda même ministre na bino ya communication ke mu ya wana Rwanda wana. Waza na batterie ya Kagame soki ministre na bino soki mu ya wana. Ba uti ko tuna esi rapport mapping. Ba tuni e comment pourquoi Congo eza ko senga anini application ya rapport mapping te. Oh to ko senga, il faut y a des choses. Oh. Mais Félix soki yo komi contre Kagame. Kendo senga rapport mapping ezala appliqué. Parce que Kagame a cité là-bas comme un assassin. Comme un acteur majeur na kati ya génocide. Senga application parce que seule personne qui engage le RDC, il est habilité de demander quoi l'application de accord Rwanda. Ça veut dire Félix, senga application ya accord Rwanda. Et pardon ya accord ou rapport mapping. Senga Moyo senga yango ezate po yebike leader na yo Kagame azana kati moyo senga yango ezate. Mais ozo tia biso makelele ya pamba Félix. Pourquoi boya o distraire bato boy? Na makambo yo yebike okoti ko sala ngote. Peuple Zaïrois message dans zaki nango yango wana. Félix a ko manipuler bino asaka na bino te. Félix azali conscient ya biloko asinyaki malheur ya peuple na biso lelo azali banda azo kima azo kufa azola ezali Félix Tshilombo Tshivube mutu asinyaki biloko wana oyo lelo azolinga kanisi ka ko dribbler ba Rwandais ndenge ya dribbla Muze Kabila akanisa ka obima Maradona suka nango oyebi eloko ekomelaki
soki okanisi ko bima Messi devant batoyo ozana ndeko na bango tina chambre Félix okufa liwa mabe bande na biso baluba bo banda ko préparer comme boza ba champion ko tonga ba mausolée bo préparer mausolée mosusu ya munene eza koya kala mingi te nzamba pambola bien na mona Livingstone mpata potoki na kati boye bakomba bandeko mosusu amoni baza awa bakoti koti bolimbisa ngai Mbongo Jimmy, merci en tout cas. Mbongo Jimmy, merci en tout cas. Ndeko na ngai courage na ndenge oza encourager ngai. 15 Patricia, merci. 15 Patricia, merci. Fred Keneme, merci en tout cas. Kenemo, merci en tout cas. Monsieur Komo Koma qui pas capable comprendre. Pour que ce soit ta kala tozo mangwele donc c'est ça quoi. Amoni bolole moko alobi na ko répondre pe yote. Na ko répondre yote. Ebite soki ozana mboka bangungi. En tout cas na photo no ne na moni na kotanga pe yote. Na moni ozana mbongo ya bangungi. Biso ato atala tala tentire na ngai. Na ko répondre yote. Oza hotelemi trop na se anzete. Kwa ça répondre. A répondre yote. Kende kuda bangungi baozela au rendez-vous yo na bango na minuit 25 baozela o ya baozela la chambre kuna yo soto obundia batoyo ba innocent mwalimu leta losako bande ona ota kombo moko popo bande ko mosusu ba kombo na bango emona na kate. Merci mingi Eric Mata Lukao, merci mingi ndeko bo partager bande ko na ota la po bande ko mosusu ba kombo na bango emona na kate. Bana quartier à Njili. Bana quartier à Njili na pesi bino mbote. Ferdinand Mokabila. Merci en tout cas bandi olangai. Ope bofinga ka bofinga mamu ke pona boka oti. O bofinga bozo finga tena o mona ko finga tena zo ka bien te. Oh boiso bomona nzoto ezanga nini microbe. Finga ngata mamu ke ko pona boka oti. Dido Bazomba merci. OK bandi olangai c'est Kansai Serge. Merci ndeko na ngai na ndeko bozo kota Fabrice Bompemba merci en tout cas Nzambe apambola bino oyo natangi te po kombo emonani te Eli Bakwa merci bandeko na nga Paul Mbunga merci nani mosusu na monia Guy Mema merci bandeko tellement soki na keboye Dutch Leko merci Parce que na keboye donc ba kombo nyoso ya bato nyoso bazali na ligne bande soko moni na tangi te pour na moniter pour ba kiatanga ngate Beni po ba merci en tout cas l'amour de mon pays merci Jean Fidèle Bokena merci en tout cas Giscard il est là merci bon, il va faut remercier bato na mona soki kombo ebimi na kotanga ndeko na ngai Taumbe Yves merci mandeko. OK bandeko na ngai namoni awa Eric Machal Bakao merci. OK bandeko na ngai Nzambe apambola bino okito osomba obena Tete la benza mungandena Dimi buko fias loto che. Bon bandeko merci mingi Nzambe apambola bino na si donc ngana za pena na air fixité na sala ka émission na senga na bandeko tout o bazana ba site o bazana ba YouTube o nyoso bazingi image exploiter yango zwa yango tiango na page na yo tia na site na yo pa poursuite aux alaté ngana yango mona nazo boya kufungula YouTube parce que na ligne moto nyonso a bénéficier na image oyo. Merci mingi na bandeko tout bazo zwa ba image Nzambe apambola bino na bosa ni moto batali bana osala bilo pasi